En tout cas, fils, kin est à propre. On a oublié ça la passe, mais c'est comme ça. Kin est à propre, et biso bakinom doit saliter. L'homme prudent voit le mal de loin. Alors, ce qu'on gagne, on a rotangi sayo. On a comme 75 ans, par exemple, il y a 30 ans. Ce qu'on y a aussi les classes. Au lieu de ce qu'on gagne, on a dit que la yo place dans gayo ça là. On a dirigé kakayo, yo ça là te, on a commis ça ngasus. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce qu'il suffit qu'au salité déjà au bachaka là, ceux qui va dégager en haut. Bah parce que ordre de groupe ça des ailes comme conscience. L'homme prudent voit le mal de loin. Ndenga lobeza population mutu fait bandana nous ezana nous propre. L'état regarde quoi que ça les locaux dimi. L'homme prudent voit le mal de loin. Bah jeune quinois 98%. Et bah jeune quinois va perdu. L'homme prudent voit le mal de loin. Pour jeunesse awa bakoma mona musale ezali neti matolo. Oseka. L'homme prudent voit le mal de loin. Comment on a 75 ans, on a professeur à l'université, on a député, on a conseiller, on a makambosugi 8. L'homme prudent voit le mal de loin. Bino ba jeune nous soboza na kisasa, faut botia autorité morale na bino libanda. L'homme prudent voit le mal de loin. Église et peut ça biso ba valeur. Mais na moni ba binzambi. Pour bon, na yebite ngana ko décider na place ba quantité. Pour na mona on dirait qui bazo ko utiliser peuple, bazo distraire peuple, bazo baby sa peuple. Alors bazo bandango na jeunesse puisque plus jeune baza trop na l'église, population ko beba po ba jeune ba sosolakate parole biblique. Tolier bango. Voilà, fidèle internaute, merci Nabino Nyoso pour la confesse, pour la fidélité et puis disponibilité à Tambo Pesanga Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse à Wanatolo Belavi. Merci na Papi Gentolo Belavi pour l'antenne à Wana Kinshasa. Et merci na Bandeko Nyoso Botela Ratolo Belavi, Pinocé Agostino, papa social. Et merci na Salon Okito, porte de Paris. Bienvenue Vangansele, place Wana Kaka mon vieux. Et Jonas Nope, il y a Elali Kunku, pourquoi pas Patrick Lando, depuis les États-Unis, Bambote Nabino. Alors naza awana ba papa nangai me bana poto ya tongo to solo là parce que na tolo bela vie to solo là. Alors tozana papa gade mukulu tozana papa nangai fondro va bakomesana. Alors na ko banda opesa mbote na papa gade mukulu. Mbote papa. Mbote petit frère. Bonne santé. Santé kitoko. Ah bah séjour. Malam. Bah séjour que ni malam. OK. Ah. Alors nazapena fondro var bakomesana. Mbote papa. Mbote fils. Et c'est mon mingi de kutani. Et puis na pesi mbote na motaliboso. Par exemple là au côté église au milieu communauté. Nande yeniso. Petit Nangaï, Aïdé Choum. Aïdé Choum, José Wanduka. Jado Mukulu. Claude Mukulu. Pelé. Na groupe politique Alzheimer. Les un instant Alzheimer bayebani bamote musu na kopesa ngo bena ya leto koma na mabelo to botambela na base oza bamote mo likolo et puis na pesi mbote na bana ngai famille seke no so bana Paris na pesi mbote na petite sœur na ngai Béa Tulomba la mamie la plus belle na pesi mbote na leki nangai pasteur Mama Landu mbali papa Zumbu na leki nangai Lili moi c'est Oscar na petite sœur nangai Julie Mukeba moi c'est Johnny. Okay. Donc oyo batikali bazela to pesa ba mbote na de to lobana njili to lo kwa lemba na lemba to lo kwa na terrain papaya.
ça émission pas dans la lemba mais na imona ka mopaya donc surtout que l'angile to approfondir to bakisapela masolo makasi papa Gadin babangi zate bambote te nakopesa mbote na famille na ngai mobimba tozali Sekele Mukulu, Gadin Mukulu, Jado Mukulu, Cled Mukulu et puis napesi mbote na bana na ngai Aurélie Mukulu, Audrey Mukulu, Grivo Mukulu. Napesi mbote na Pelé, napesi mbote na Bernard Makonga na Sebos. Pour misusu tokopesa mbote leto koma na terrain na biso moko tozana na musika. Merci. Émission est en deux volets. Donc ils ont introduction première partie. Émission penza mobimba intégralité nango to kita na njili. Des places que vous comprendre les solo. Alors papa nanga bozo mona ki ndenge ni. En tout cas fils kin est propre. On a relevé ça la passe mais c'est comme ça. Kin est propre et biso ba kinom doit saliter. Comment ça? Comment ça? Parce que saliter toujours moi na balabala soke ezalika pona ngai balabala ezazu saliter te. Batu faut ba arrêter ko boaka matiti na balabala ba papier. Ngamo omuntu kwa nalia na ke njili atana lié shingom. Na ko boaka on a lemba na toilette. Soki batu nyoso ba salinde ngona saliter ozalaki. C'est-à-dire qui ndenge zokoma nango salité ndenge koma salité eza biso ndem tozo bebisango volontairement mais biso bakino parce que soki mutu nyoso alobi ke leo na oboka solo na balabala te qui ne koma salité goma propre mais otambola partout ba milangi na balabala biloko nyoso na balabala so tuni onga ta bongsa mboko soki bi bolingwa kini faut en bolingwa kini po bongsa kini soki ezaki kaka ngai kini lobi komi propre. Parce qu'il suffit qu'à salité déjà au bachakala, ceux qui va dégager en haut, va penser qu'à ordre, de ordre que tu peux ça, ils ont comme conscience, ils ont comme ordre de. Na pèse examination, je te sors tout de suite. Na Kenya Suisse na 83, na camarade na ngai. To kota na métro na Suisse. Biso balé tout qui Paris, camarade na sort na Suisse kuna. To koti na métro na sali boulot métro, o to kota qui camarade to qui France. Azwaki azakoli biscuit azui papier abwaki na poubelle oke kweki na poubelle kweki na sama beli to koti tram to kei na métro to sala kwa to longwe lemba tiba côté ya ba bon marché le tozo kita to kita na koko moka mundele ya na nzete ya mwasi monsieur bozana na bokende so police awoya to ibaki tina te pourquoi abi omoni pas bo mataki kuna yé à l'accès mistana yé à boire papier mais côté qui na poubelle donc photo longwa wana na neto longwe na bon marché to zonga susu na njili abiso bo sali geste na obenga police to zonga na ye tina na place to matelaki mista wana azui papier na se atie na poubelle moi c'est na ko comme na nzeta lebi voilà na devise susu ba komango ndenge okutaki yango ndenge kotikela yango voilà patriote soki munyo so komina ya ndengwa eza makambongo te kolinga kobongisa kongo eza kama makambongo te peut-être makambongo ya après ba osaba izina ko incinéré ba biloko ba nini mais volontaire ya liboso ko bwaka nanu eloko na babala donc yo conscience pour ça la conscience eza makamba Fayulu te eza makamba Félix te eza makambo ya Kabila te eza yo moko nanu yo moko. Donc faut linga mboka na yo so na poche so na boaka na linga mboka na ngati. Vous comprenez? Donc so mutu to a comme une attitude ngazo banga moi je parle de moi pas de lui. Le rôle ngai lobiki ne comme propre. OK. Alors papa Mukulu Gadin par rapport ya papa fondro ndenga lobeli azana raison ou soit oui ko contredire moi muki. Non, azana raison. Ye fondro a lobi ndenga lobi za population mutu fe bandana no ezana no propre. L'état voyait quoi que ça les locaux dimi neti to ndengi ya ko ide biso na ba na ko incinérer ba déchets wana. Mais peuple so sa propre tout le monde a qui ça c'est sa saleté boité. Pour qui ça c'est sa saleté pour ndengi biso le to kola to zo mona na kata parcelle ba biso bazo ko mo pa na ba mais le to mona ensuite.
agwa bana bazobwaka nango papier ndenge balingi bafufu tozobwaka ngo na bafulu sikoyo bafufu koma na bandako na kati ya parcelle. Donc je fondation na raison sikoyo peuple yango mpe aza teti. Est ce que intervention ya fimbu mpe eza très nécessaire ou soit comment? epai na nga namoni fimbu te ezali kaka kosolola na peuple kopesaka bamond ordre yango omoni biso na njili sikoyo toza na likanisi na biso toza na likanisi mais wana tokosolola yango bien na mabele. Alors merci toujours continuer ka intro na biso eza na kaka intro donc deuxième partie émission toko travail yango kuna vraiment na njili. Alors vie fondro comportement ya ba jeune kinois o mona ndeni ba jeune kinois 98% et ba jeune kinois baza perdu na sens nini omoni mutu nyonso ndenge azali omoni arbitre so arbitre match des équipes ezobeta mais aza tendance na ye makolakisa yango boye te parce que baomona arbitre asuspect. Bato nyonso oyo bana Congo awa oyo balobaka oyo journaliste indépendant eza makambo lokuta mutu nyonso aza na tendance na ye ozo comprendre mais azolingo bimisa tendance na ye te parce que bato le mosusu bacomprendre ye mutu akopekisa mutu tendance aza te. Mais ba jeune alelo nalobi naza gentil 98% ba jeune baza perdu na sens ni donne exemple yo koza fils na ngai nga exemple na exemple na ngai eza âge na ngai te so naza na 75 ans comment nga naza na 75 ans naza professeur na université naza député naza conseiller naza na makambo soki 8 nazwaka bambongo nyonso na misala na salaka. Alors siko ngai nazotangisa yo nakomi na 75 ans par exemple yo oza na 30 ans siko yo osilisi classe olie siko ngai natikela yo place na ngai osala ngai nazodirige kaka yo ozosala te ozokumisa nga susu siko na yaza zobe yo obie ngai bino boza bato moko fo botia biso libanda ngai na komi conseiller na yo parce que ngam natangisaki yo ngai na loba no fils awa eza boye te et non na kangama na pouvoir naza na pouvoir yo nga natangisaki ozo sala te et pozo bien autorité morale naza kosa muninga biso mbali. So jeune ozwa courage andeni parce que yo za na force yaza na force wana te bon eza fait force yaza na force ozwa courage ni jeune ozwa na nombre na chiffre nga naza parent so naza na 10 bana nga parent zanga moko bana baza combien baza 10 oui. Alors siko mutu moko na 10 na ogani parce que jeunesse baleki biso papa na nebele baleki biso banda ba maman nebele. Alors, donc, et là, quand on jeune, baza trop parti politique. Trop parti politique pour rien et puis on gagner rien du tout. On gagner on gagner le vote. Donc, tu peux que c'est tendance à politique. Mais, politique y a un donc, va partir de ça, la création de misala. Mboka oyo bango moko ba américain baza ba chef à démocratie baza à deux partis. Alors Mundele a sali tout acha bino na 800 partis et pour 800 partis on ngolo bagé to sala ba ondengo wana ba kotikala koyo kana kata mukolo moko te parce que so biso na yeto lobi oui kuna ba hotel la biso non alobo yo kana te siko bozo obligé bo sangana na ennemi na yo pa bo sala ka gouvernement. Alors bon ça le gouvernement ennemi no nakati azolia yo yo pe ozolia yi suka nango siko yo binoka erozo na binoka ba jeune bo souffrir. Donc nazo pe ça ba jeune alelo idée faut foutre tous ces vieux dehors biso faut dotika loka ba conseiller ya bino siko yo tangi nga nazo sala kaka yo musala noni et pose le ba jeune qui jeune faut se prendre en charge. Quand se prend en charge, on va battre au bimina balabala, au bouki, au sel non. Faut se prendre en charge, bon sur la rabino, rabino ba jeune. T'as la mukilo ba pe, biso katola dans la pantalon minen, hein. Toi quand on va souki boité, toi chabilo kamato été. Et le loco période na bino.
pourquoi pas tous s'adapter pendant la période de la bino pas ton dimanche bino bona pas souki na bilo kamato non alors pourquoi ce go biso et que ezala nengo wana dit que bon dimanche soka ba père ba pantalon milai to tika kana pantalon milai non ba jeune faut sortir de tout ça faut que to boite monter dans la partie politique aux un parti politique mais il faut pas réfléchir oui eza oui non eza non et moi ba to autorité morale là ça la mabe ah oui ah tu oui ngai na libo oui non ouais ko sangati oui non le bagot malamo bomangai oui non ok voilà alors papa Gadin par rapport il y a réponse il y a fondro non jeunesse yemoko asuko ko en charge te ou comment oui vieux a raison une partie jeunesse ezoko mis en charge te on ndenge via lobby que mukolo asi akomi na ba 80 ans azosala président parti politique yemoko sala commerce yemoko ministre yemoko professeur de l'université liatika ba jeune bazokoma bakozwa en charge mboka bazokanga makana ba poste mais wana za na raison mais ba jeune na biso mingi pe bazana à côté donc bazoyeba elo wa kusala ti pour jeunesse awa bakoma mona musala ezali neti matolo koseka on a na preuve ngamo ko popo za ba entrepreneur tout ça la na vieux tout ça la même société tout ça la classe to pesi ba niveau responsabilité toujours mona bazo ko sala donc sikoyo et pourtant baza ba jeune donc biso de ko tout ba no surveiller en moté to ba no décider la grâce voilà so d'après papa eloni esali jeunesse atikala ndimo jeunesse batikala ba jeune batikala ndeti ndongo lobike opesi musala ma ko sala moté eloni ne sali atika kidiba wana na moni bandi ko ngumela yango na moni biso do télé mi poto bana ko réveiller conscience ya bato ezalaki négligence ya l'état pour jeunesse il faut que l'état à suivre en côté surtout ceux qui baza bien éduqué bien instruité jeunesse comme à côté mais wana biso to conscientiser na ndenge na biso ko kota makambo ba politique wala ba gouvernement pour biso na biso bato banda diaspora ko yebinde to sala mo mais to pesa ta conseil. Alors au soulever pe point mon ko za pe question na phénomène matolo wana au mona ngo ndenge ni au jeja ngo comment mais eza na mona que eza mutu donc to lo bani osivete donc mutu alingi donc to lo ba alingi ko koma mutu te donc ye pa inaye ndenge ba lo ba kandeka sala kate maliaka donc makambo ba passer ko lo bande ba bebi sa pe mitu ya jeunesse que c'est mutu avant lia fois lia na mutu kinayi et puis ça peut biblique donc yo vandi ba peso musalo boyi mozo préféré ba pesa yo ya ofelo lia na vous comprenez mais ba peso musalo boyi mubimi ozo ya kosenga pesa nga boye sala boye tout ça mais pourtant musalo ezali pas parce que il y a pas de son métier bon sala on lia mais je ne veux pas dire que sala ti o via le bagini parti o que ba vie bazo linga botikela ba jeune na ba c'était voilà c'est vrai mais ba jeune na biso jeunesse ou ya jeunesse congolaise en tout cas ba lingi na bango musala ti mais si ko kotala oui sur 100 tout comme même na 98% na kina bali pe musala ti OK balingi vie facile mais ceux qui n'ont contredit fondro muke eza na batum surtout mon homme politique depuis azala député ti lelo azala ka député ce que place wana alingo tike la jeune ndengeni alingo tike la jeune ndengeni pour depuis to banda mambo élection na Congo 2006 azala député ti lelo bimaka député so par là to condamner jeunesse nani rebiti na mo retraite ngolo ba soki age pusani faut kata musala opema yanguti alors bato nyonso wana oyo bakangami na ba poste wana bango nde bazali ba antigène iya aza na poste ana 8 poste oyo 8 jeunes bakokabula doninga aza na abomi vie ya 8 jeunes et puis ba jeune na buzo bazana ngo bozo kumisa souti pana oyo aza autorité morale
autorité morale azana ba bateau, autorité morale azana ba train, autorité morale azana biloko ndenge na ndenge. Mais yo jeune lem susu ozangata 1000 francs pour 1000 francs ozangata 1000 francs pour na kosomba mai. Vie ezali bakene toujours côté intérêt. Même lelo yo solongo voter soki muta peso programme na ye o voter par rapport à l'intérêt na yo. Et au tel que n'était na projet muto yo na za se retrouver pour voter. Alors ceux qui yo na projet muto na oza se retrouver na yo te voter. Donc yo doit ndoka la vie na yo. Donc il est pendant temps ba mikolo ba pema. Mikolo Bapema, Congo a posé à nouvelle génération. Parce que la génération à Kalezali est soufflée. Et n'a pas bien essoufflé. Alors, bino ba jeune, bozo yo kaka makambwana, so mutana lobby, atazolo ba mabe, bozo saka amen, amen. Non. Jeunesse, faut se prendre, en répétant, faut se prendre en charge. Jeunesse à parti politique nyonso. Oyo ba dirigeant minoso ba lobeza mabe ko beta maboko te. Soki za malamu okumisi. Soki za mabe oboyi. Pour ne disiko eloko tozola na mingi na poto, eloko to exception de fois ndi to ba télévision, mutayibi mbongo bakangiye. Sikoyo so balingo sambisa ye batene bazo be yango acharnement. Merde. Nanga inga so dépend ko na yo muto be na yo muto be acharnement na ye boko ta boloko. Parce que mutana muyibi siko ngoni portable ezali awati. So ce que commis awa et déplacer un moko. C'est que mutana sango. Alors siko ye moko mo jeune azo mona bakangi autorité morale na ye. Yibi. Mais hier azole kana ba télévision na mona ba pecho mi. Ba défendre. Ngala la raté hein. Bakamba Congo na la raté na la 4h du matin. Nous avons toujours ce qu'on soit là ba pecho mona toki na télévision cravate, les gars défendre les partis na ye ya yibi, bazo boma batu, bazo sala makamabe, mona bena petit couleur à poche, so batangi autorité morale na ye, couleur raison de changer. À combien millions? À combien? Faut un gars défendre na le couteau na bazo défendre. Non mais boch jeune atanga moko bochanga libanda. Oya zana posa idée nanga aya azana place nangai ngala kanga maboko so yo sala idée nanga simba pona ngi koki na obeta boko na mon idéologie nangai na legango na yo mwana parce que na hymne na biso ba koma serment ya liberté auto léguer na prospérité na biso léguer ngolo bana zui na pesi yo siko tikalo continuer ngala kangi maboko na zotala ba bino ba jeune nyonso boza na kisasa faut botia autorité morale na bino libanda. Ozolan. OK. Boyoka autorité morale parce que so bozali 1000 les musuka débat on se retrouver pendant deux wana siko babaraka 980. Ko batikaliana deux wana sous ba jeune ba ko muyibi lokola ba mikolo wana alors 980 batikali ba on bazo ba rebino bozoya bazo pesa bino mwa biloko ti sukana boko souffler botikali le ngwana bokufi bosaelo ko moko ti il est temps ba viennent soana même ngamo bana na ba papa il reste à la maison bouge pas travaille pas ozolan il a que papa lembi l'air na ye koki a paiement ba vieux na nyoso miyibi wana c'est des millionnaires. Yo jeunes nous commis ça na kwanga te lipate mais vous êtes des malades les jeunes na Congo quoi. Foutez tous ces gens là dehors. OK. Ba paiement sikoyo yo osala na mayele ya pesa ki yo. Ye akoma conseiller na yo mais na makama muyibiti. OK. Parce que osala frumo ka bien que tala mwana nga tangisa ki lelo taninga komi. Et puis moi na robosa na yo ti o tika robosa na tamu ko moko. Kwa hiyo question na za boye eza papa. Mais yo papa fandi mais oyo mboka ni bato balongwa raté, bato ba démissionner raté, bato balongwa raté et puis les jeunes sont malades. Dans un répétant so ba kanga ba kanga. Les jeunes sont malades. Foutez tous ces gens dehors. Ngaso na ba place bato na ko na rolongwa fils na tangisa ki yo
Pendant que vous bossez dans la tête. À toi, vous avez un bon nayo. So na père afin de faire ça comme ça, non. Grâce à père, on a commis bon. Et puis père commis honneur. Mais ce que le père au lingba bengano na makasi, ozo yi bakaka. Est-ce que le père on soit yibi pas bon bayi bakaka million. Un million. Tu vois 36 millions. En France, tu vois million ti. Nous sommes au Yoga en Chine. En Chine, oncle. Non, en Chine, ministre. Aïba $1000 pendaison. Barré. Pendaison. Na Suède, ministre de la Finance et 4 blés à Moussala. Alors nous sommes pagés à cigarette. Libanda. Kuna na Corée du Sud. Aboma no konaye. Aïba Gimbo. Ba 1000. Mais oya biso bazo yi baba million. Puis Congo. Toi Kalaba batakala bazonga. Batakala bagi batabien. Omoni bon biso batakala génération biso toi qui batabien. Bino bobote milliard à malchance. Comment ils achètent mutayibi mbongo ye bazomona ye mukimbe moni kayibi. Mais bokomi bazo ben acharnement. Autorité morale, acharnement, mais n'a pas commis Mouyibi sans Goyeba. Pour défendre Mouyibi. Mais leur défendre Mouyibi en temps de Barabara, il y a dans la villa, dans la Dako partout, il y a dans la machine, dans la Manzado. Ngungi Epai. Et puis, pour ce commissaire Mouté, est-ce que vous êtes malade? Voilà. Foutez tous ces gens là dehors. Biso Dolingui à terre président Bazama Mikolo mais vague à Sikaya et pesa makanisa Sika Tolingi de génération où il y a la télévision et ils ont défendre les bami pendant on est sur solo en Congo 24 ngala la 4h du matin en France nous sommes balo bagana ba télé nous sur Congo ba YouTube bazana ngwa la yibi mais faut mon jeune azo défendre Mouyibi et l'ungini jeune azo défendre Nirum Tabouni et l'ungavi jeune vimbi donc azo toka donc azo défendre Bena Mouyibi ah ça boulot na té ah ça la boulot il y a ça la boulot na pour rejoindre mazo créer cimetière il y a toute une génération parce que il y a azo va défendre Mouyibi est-ce que génération en est azo mais ce que génération soit des bazo ah telle Miss Samson n'est qu'à la télévision à défendre qui mais c'est pas ça voilà Congo est en Mboka Moko na la photo Mboka Mobutu Mobutu liboso oh bande qui Mobutu na sima Mobutu tient maboko na sima bango pe maboko na sima mais distance OK donc Mukonzi binomo bolobaka na bible oyo nzambe aponi yango wana ezala mabe ezala malamu nzambe mutu aponi mokonzi na biso to comprendre ngai donc mokonzi ezaka faci te ezala oyo après faci ezala mokonzi na Congo fa un peu respecter s'il te plaît mokonzi oyo ba yebke parce que identité ya mutu za président bango OK lelo faci oleka lobby faut le roya lobby musuwa roya on a continuité donc faut respecter Mukonzi ya mboka au bozane pour l'instant lobby peut roya sokaza mutu ya opposition comme président faut les respecter parce que na moni liberté à parole au comme na Congo et comme na niveau moko na biso document attaque démocratie non c'est tout voilà alors Papa Gadin, tout ce qui ça na question parce que tout chité tout qui na deuxième partie émission et tout ce qui ça na question l'église est belée na Congo. Nous sommes tout ça na sujet à jeunesse. L'église est belée na Congo. Na quatre églises en toujours amen. Mais trop de jeunes na quatre. Alors lecture ni noko ça. Na pona ba église ba jeune na moni bazo que nous l'excellent na ba. Oh, bazo sali la présidence en ndenge wa ko sali la te. Soki o sali nzambe bien, tout le monde va changer beleza pa ba jeune. Or tout le monde va phénomène kuluna. Pour biso de tokolaka na jeunesse na biso za na église catholique ka to tambre mi ba protéger ça église catholique. Par exemple biso de catholique, qui est na tikala catholique. Mais soki na zo tambola, na zo sala makamunanga na zala exemplaire. Donc nazo moni que église et peut ça biso ba valeur. Mais na moni ba binzambi bon na yebite ngana ko décider na place ba quantité pour na mona on dirait ki bazo ko utiliser peuple
bazo distrait peuple bazo baby sa peuple alors bazo bandango na jeunesse puisque plus jeune baza trop na l'église population ko beba po ba jeune ba sosolaka te parole biblique soko balobi na bango bakamati bajua ngo kaneti ndenge bateki bango bale be baju mitali bani kolia mais mikolo bazalaka l'air mo basali banalise puisque bible eza mwa mozindo eza na makambo ebele balobi ndenge mais interprétation na eza différente mais nazomona jeunesse osala te passer pe azosala te donc ngepai na nga soki bapesi analyse na nga na kozongisa baeglise oyo akalandi toka bacatholique baprotestant banini et puis pour la religion na pour la morale tokozwa na baclasse ezongi pour lelo yo motu jeune ayebi valeur ya motu ti donc ndenge tolobi en bref c'est ça donc jeunesse na biso be basusu une partie ya responsabilité ça na ba église. OK. Alors l'église surtout l'église oyo ya binzambi l'église de réveil ba benga ba en bon français. OK. Voilà. Donc en bref c'est ça. Pour na ressources à fondo. Pour na ressources ça. Ba ozali kamuna ya obakisa. Na bakisa pour na ocha kombo ya batu na mi question ba tomboka na ngai. Pour na ressources ça. Jamais pays moroté dans le monde et se développe au balobaka munoko bapaya na mboka na bango. La répéter jamais pays moko dans le monde et se développe na langue bapaya na mboka na bango. So la ba pays nyonso balobaka munoko bapaya bazaka na se ba mikola langue bazali kolo parce que za langue na bango bino bozolanda bango. Makambo oyo ba chinois. Est-ce que chinois soit le français m'a bien monté ces caractères? Mais congolais soit mon français m'a bien et comme problème. Mais comme problème c'est parce que l'état n'aime da comme si ba congolais la bazoba. Ceux qui bazalaki kotanga ne bazolo ba français bien le la batunyos. Ba langue toujours ba français oyo biso to la la kalango to la mukakango to yebolo bango te pona biso eza bena bénédiction te. Pourquoi ngai siko makamba njili na onda kunanga na lemba na lobango na njili? Parce que na ke na origine na ke na source. Nzambe ayoka nga na source na ngai. Makambo do sambela atana ba français. Ah on a un exemple. Petit moto fan na France kuna petit nazali mon ami c'est un chrétien. Ba camarade bagi 4 baza ba musulman. Si go petit peu à quoi musulman le ka ba mista na ye, à quoi musulman? Mon église c'était on a côté de fan c'est ouais ba musulman. Petit à côté na ba mista na ye. Ba sambela ba sambeli sili. Scolaire ba mista na ba commencer musulman. Scolaire ba bimi ba tuni mwana wana. O sambela yo sambela monogoni. On a ensemble la français. Ba camarade naïe ba fan mbula ba ibise ba bi ala yogi prière la vérité. Ah ba sambel la ki musulman, na ki arabe. Vous comprenez? Ah ouais, les ba otanga ba Bible en français. Nzambe obi mbo ba Labrador, mato inezabo. Kangama na. Nzamba yoga kana makambo nguti. Bible faut tanga na Lingala, Kiswahili, Kikongo na mnogonino, na Kiluba. Au moment Congo il faut changer parce que mboka na mboka nza masaka saka na ba makambu na bango bino ba makambu na bino bochanga munoka bapaya bozotanga Jésus reviendra bientôt. Si Jésus reviendra bientôt azonga mkoni bientôt rebandaka soki bakomaka na Kiswahili Jésus reviendra bientôt lobi mona Jésus roya. OK. Soki bakomaka na Kiluba Jésus roya. Parce que Eza biso les besoins ba Jésus reviendra bientôt azra venir bientôt pas français. Voilà. Papa Mikola Munoko bazo profiter nango po eza ya bango. Nzamba koyoka bango parce que balobi na Munoko oya pesa bango. Biso tanga Jésus reviendra bientôt. Aroyate soki ba changer na ba Minoko na biso te. Voilà. On n'a pas de comprendre. Mukolo Jésus reviendra bientôt comme na Kiswahili et comme na Kiluba et comme na Kikongo l'état et comme na Lingala. Jésus akoya. Parce que Jésus reviendra bientôt. Si on est dans le tribunal, ou bien on expliquer que Jésus reviendra bientôt, on va bien ça parce que on est français.
mukolomba Bible pena to bana Rolanda na munoko mboka na biso toke na racine. Pourquoi biso to Bible makamba bana njili faut to lo bana njili. Tout ça lembat. Parce que faut jonga na racine. OK. Faut jonga na racine na racine otanga ba église ti. Faut jonga na racine. So to jonga na racine na ba Congo au moni rond-point. On a dessiné rond-point. Voilà. Rond-point qui nous a boyé. Si ko so yo nga oya awa. Oye boy olekani komi awa. Na ba Congo ba lo ba ngo parce que normalement dis ngo kota yango yo doublé oye awa. Ba lo ba kana Congo vutuka vana mpambu wa vidila. Donc zonga epo bungela ki po kota awa parce que yo bunga ki oleki ozongi po kota awa. Na ba ndo comprendre. Kito. Donc, aussi longtemps que Jésus reviendra bientôt en français, anglais, ça va pas marcher. Ok. Faut maintenant, nous avons Congolais pas sentir que Azolo banza combat, donc on a mis ça na ekoti ben na racine tout qui makila. Congo botele. Voilà, merci tozaki na première partie émission na biso nazalaki na papa nanga bana poto ya tongo papa Gadin Mukulu et puis na papa nanga fondro var bakomesana aide chungu wala faut l'exactant faut aider moi aide alingane ngwana ya opini chungu yali ngane petit na yango voilà ba pire petit à parler voilà na José Wanduka OK parce que so to rebeli ngilité non Baxelo mota otanga komuro ona stucha amen José Wanduka amen amen voilà ba pire aide chungu on a so l'électricité et simbité il faut dire espace voilà papa Gadin makombo za yetu bambo théâtre na staff na Saint-Denis ba makonga ba Mpele Lufutu ba Sekele Mukulu na palais ba petit ba koko bambo théâtre. OK papa Sepeli. OK na pesi mbote na bosalaki na mwana na ngai Sita Karine na États-Unis non balé tonton na bana na mwana na ngai Bible na France na madame nanga maman Makonda Geneviève mwana na ngai Belvin Seke Sandra Nseke Koko Ndizani Sengo Thierry Nseke Pamela Nseke na Tadin Nseke. OK, merci. Na Belvin Nseke. OK. Donc voilà les bano yanga. OK, merci na bino nyonso bozaki branché pour na Rolanda. Première partie émission tokutana sko na njili. Tolobe la vie. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu!